sikoyo ya leki na télévision ozofinga famille ozobanga te mutu oyo yatangi lokela wana za ya musika ya Diego jamais ko ikoloba ndenge wana papa kozwa mwana eza na problème te OK ngana yebi ke Diego na mwasi na ye bakene ko senga mwana ye aboyaki lokola komi boye lokola monike ye akoko ko supporter mwana te aya na mwana po chaque fois na ebité ceux qui azana batu bazotinda ye po alekaka na télévision po salir Diego yango wana vraiment esali ke na ya po na répondre ye parce que Diego azali na famille azana ba parents Diego abokola ki pe ya ye Natasha Natasha Diego abokola bango atangisa bango Natasha na Diego bazalaki lisusu te bakabwanaki Diego akendaki na ye atiki Natasha na biloko nyonso ya ndako azwaki nyonso na bana Diego alukaki akeluka vina ye ndenge mususu ndenge mibali nyonso bazalaka soki na mwasi bayokani te c'est normal akoyi ko changer na ye mais atikilaki ye nyonso oyo ezalaki na ndako lokola mama po atikala kovanda na bana. Mais est-ce que so kabwani na maman okokabwana pe na bana okolinga kozwa soin bana te? Bon, eloko ngai na lié na émission pona loba pona eloko liboso nanu Natasha aleki na télévision po alakela Diego akolakela Diego pona nini parce que Natasha ndenga zawana azaka na bana mibale te asi abota ça na bana donc so tangi na ya Diego na ya yemu azana bana 4 na yo loba ezo sala passe pour ceux qui basunga kayete aleka loba ki basunga kayete mais alobi déjà bosunga kayete boza ba irresponsable famille boza ba irresponsable mais papa aleka combien de fois papa rangai yango wana ngape na ye ko loba ke oyo no salobi wana eza pamba so eloko penza na ye ko répondre ye parce que a touché famille OK a touché famille Diego aza babota ki ne bana bien sûr Diego aza mobali ya liboso te ya kokabwa na mwasi po azala na etumbu te. Est-ce que bino bozwa kasu un peu ya bana na baleka kape pona bozwa kasu ya bana ndenge ezalaka? Natasha aza lokola leki na ngai alekaka azali leki na nga parce que abali azaki mwasi ya Diego babota ki bana asentaki Mama toke malembe toke malembe abalaki nanu te azwaki mwasi nde ya kwa osente mwasi ozuye bovani na ye na ndako ba émission esalema ebele na ba etando ike na biso pona koloba ete mwana na bino azali irresponsable azwaka so ya bana te akipaka bana te akima mwasi po akinoko bala mwasi mosusu nakanisi pe komela bino. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote bandeko balandi ya Top Media Télévision. Bino baye bolingaka émission na bino le code de bonne conduite. Voilà. Le code de bonne conduite, cette émission qui a l'habitude en fait d'aller au-delà ya ba imagination na bino, base de la bino makambo bino bolingaka mingi, bati la bino awa ba informer bino na temps réel. C'est-à-dire obligation, ba objectif, ba obligation biso tozalaka na yango pona bino parce que zalaka droit na bino et bengi biso lisusu tokende nangambu ya oyo ba bengaka Diego Milito. Je pense que ba émission et salema ebele na kombo ya ndeko wana Diego Milito, mais aujourd'hui na kanisi ekozala pour la toute première fois. Je disais, et pour la toute première fois, Mokolo Alelo, la famille de Diego Milito, étando une façon, il y a la droit des réponses Nabango, parce que balobi, trop, c'est trop. Leur famille a été insultée, leur famille a été exposée, Bambala et Belé, Basala, oh, il fallait Basala. Mais moi, na kozala na commentaire, te pour na kosala, parce que Zali, makambu ya famille abatu, nga na kokota na katite. J'ai reçu un appel aux ezali ya famille ya banani ya ba Diego Milito ba ye ba sala droit de réponse ba démentir makambo nyonso bino bozo komanda
na ba etandoike oyo ezoko coller Diego Milito oyo ezoko luka et compromettre en fait na mosala ya Diego Milito asalaka na kosenga na équipe technique o bazana sima ya caméra kuna bo sunga ngai bo fongolelanga zoom wana c'est-à-dire ba mona déjà plateau bisika boni biso to zwami awa na fandi avec maman o babengaka maman Yvette oyo azali la grande sœur bongo ya Diego Milito oyo azali pe tata mwasi ya bana wana o azali ndeko ya bana o maman azoleka na ba etandoike o azali koko na bango azali, c'est-à-dire c'est la famille maintenant to solo la en famille bo sunganga na pesa ye mbote parce que bo zupe ba sentir bo serete bo lukwa ki était Diego famille pe lobat wande ba bengi na kanisi ete ba koloba pe ba koloba obe bo solo parce que o ezali les codes de bonne conduite to yaka pour no finga ba tuté pour na ko exposer ba tuté mais c'est justement to luka ko chama kamunyo son na mesa mbote maman. Mbote papa. Bonne santé maman. Malamu na ngolo nzambe. Na moni un peu moins triste. Te triste ezali te papa na ngai. Moi bobangi ezali. Te ezate. Okende église lelo maman. Na kende ke église. O sambela na église nini? Okotala ka caméra kuna bato pe bana. Sambela ka na catholique na Saint Joseph. Ah, Saint Joseph. Mais bato bako yeba au moins kombo na yo ba yeba oyo zali avant to bande émission na biso. Kombo na nga maman Yvette, moi si ya papa Sele, yango wana kombo na nga yango wana nazali lokola mama ya Diego, okay. Yaya ya Diego, tata moi si ya bana Diego. Okay. Bana Diego bakobenga ngai mama yango wana na ye na émission. OK, voilà. Yango oye na émission. Na kanisi mbala liboso ya koyamba yo awa na émission na biso maman. Mais Diego abalaka déjà abotaka bana. Moi si on a pebino boyebi ba émission et salema et belé na ba etandoike na biso. Pour na koloba ete mwana na bino azali irresponsable azwakasio ya bana te akipaka bana te akima mwasi po akinoko bala mwasi mosusu nakanisi pe komela bino na matoi. Diego abalaki nanu te. Diego azwaki mwasi kaka o balobaka ke na français ali tamsutobi asentaki mama toke malembe toke malembe abalaki nanu te azwaki mwasi nde ezala kwa osente mwasi ozwiye bovani na ye na ndako. OK. Era fane na ndako babani ko bota bana te babotaki bana mibale. OK. Siko na bana mibale wana audio babotaki est-ce que Diego mwana na bino azwakasio bana wana parce que batu te mais maman na bango moko ye moko alekaka na ba etandoike pona koloba ete Diego azali irresponsable azwakasio ya bana na ete. Bon, ngala ina lo baboy. Voilà. Diego avandaki na tanga kombo parce que yepe aleki na télévision Natasha. Voilà. Comment na maman Natasha. Maman Natasha na peso mbote. Diego avandaki na Natasha abokolaki bana na ye. Bavandaki baboti. Balobi ceux qui mutu boyokani te c'est normal faut bakabwana. Tango bakabwani mais Diego azwaki responsabilité ya bana na ye. Mais tango bakabwani ceux qui place akei nano azuite akoki kosala miracle te mais ye aza mama ya bana. Ceux qui pe aleki na famille basungaka ye. Est-ce que bino bozwaka soin pe ya bana balekaka pe pona bozwaka soin ya bana ndenge ezalaka? Natasha azalo ko aleki na ngai. Alekaka azali leki na nga parce que abali azaki mwasi ya Diego babotaki bana. Alekaka des sans autre babona ne nyonso basombelaka bana bilamba soki pa aleki ke basalisa mwana aza maladi bapesaka. Et non que la famille a Diego est responsable. Non. Diego na maman Natasha basalaka combien de temps nanda kumoko? En tout cas, naza na idée wana te mais azali maman ya bana bavandaki quand même. Voilà. Maman Yvette na makambo yo zoloba. Naza na besoin na bakisa mwa musuni kaka. Na tiela obe mwa mungwa na biloko yo ozokolia. Diego bakabona kana mwasi wana ou bien Diego nde akendaka mwasi atikali ou bien baswanaka Diego akei mwasi atikali ou bien Diego nde
azalaki na mwasi mosusu na ndako me ye ake ko bala mwasi oyo bazana yenda kumoko. Natasha na Diego bazalaki lisusu te. Bakabwanaki. Diego akendaki na ye atiki Natasha na biloko nyonso ya ndako. Azwaki nyonso na bana. Diego alukaki akeluka vina ye ndenge mususu. Ndenge mibali nyonso bazalaka. Soki na mwasi bayokani te c'est normal. Akoyi ko changer na ye mais atikela ki nyonso ezalaki na ndako lokola mama po atikela ko vanda na bana. Mais est-ce que so kabwani na mama oko kabwana pe na bana okolinga kozwa soin bana te? Non, okoyi ko boya bana te mais soki mama wana aza maloba mabe c'est normal po azo salir hein oya tata bana na ye koleka na télévision air nyonso eza malamu te ba musicien oya kala ba zoka pe basi mais na mona te basi na bango ba leka na télévision baloba salité wana mais elo ngai na koloba kaka vraiment na yoki mabe yango na yeko pesa réponse oyoki mabe yango oyeko pesa réponse tant nyonso bino bo garda ki silence pour na nini kaka lelo nde yo lingi oya ko pesa réponse mama. Bon tant nyonso garda ki to lingi to bomba ba bomba kabana ba exposa ka tota la caméra pour bazota la biso ba bomba kabana ba exposa kabana te. OK mama oya za mama moboti ezala bana na ye ba lié lokote a bomba kabango. OK na bobombi bana na yango bobanaki kolinga koleka na baitando yekete. Oui na kobomba bana wana yango tozolinga te koleka mais namoni ekomi lokola habitude moi quelque kambu abimi à l'équipe aluka kaka salir Diego non mama boleka kana baitando yekete toke malembi oza makambo ya famille ezaka très complexe ngai na boyi na kota na confusion en famille boleka kate mais lelo nini etindi yo oleka na etando eke na moni maman bien habillée et puis ozana kanda bien que ozali maman ozosala ke bato ba comprendre te que yo ozana kanda mais yo ozana kanda eloko nini esalete lelo yo oleka na micro na biso pour luka moye osala droit de réponse par rapport ya makambo oyo maman Natasha auti ko sala eloko ni esengi eloko esali ke na leka pour chaque fois na ebité ceux qui azana batu bazotinda ye pour aller kaka na télévision pour salir Diego yango wana vraiment esali ke na ya pour na répondre ye parce que Diego azali na famille azana ba parents comment ye akoyi koleka pona nini te ayaka na ba famille ya Diego po ye a poser ba problème wana il faut aller kaka na télévision mais télévision ekopesa ye solution te. Voilà, merci maman mais na elobeli oyo poza maman yo poza maman et ça la capacité maman nyonso amemi mwana 9 mois na libumu soit abimi na mokili papa na so azali irresponsable azo koka kozwa soin ya bana te akoki pe ko soit sali ba démarche nyonso esimbi te akoki pe koleka na itando ekepe po luka moye a manifester mais contentement na yesko eloko pena o ezoko motiver yo maman ofani na kiti lelo po o répondre maman na biso oyo ezali eloko nini pour que bandeko bazolanda yo bandeko bazo commenter na moni yango na ba page ebele ba me comprendre quelque chose oyo euti et pas na yo oza famille ya Diego. Bon eloko ngai na lié na émission pona loba pona eloko liboso na Natasha aleki na télévision pour lakela Diego akolakela Diego pona nini parce que Natasha ndenga zawana azaka na bana mibale te asi abota ça déjà na bana donc so tangi na ya Diego na ya yemu azana bana 4 malembe maman toke malembe na bana 4 wana za na bango papa Diego abokola kipe ya ye Natasha bana Natasha Diego abokola bango atangisa bango bon sikoyo soki ye baboya ni na Diego faut aller na télévision aloba ke Diego a supporter bana te mais tangu bazalaki Diego a supporter ki bana na yete atangisa ki bango te yango wana likampea na yendi koloba na media eyo kangai ponga naza mama ya Diego mwasi ya yaya na bango naza lokwa mama na ye comment yake nekolakela ye mabe akoyi kolakela ye te o ya lobi wana eza nil et sans effet nango
parce que Diego azwaka pe oyo aye en charge lelo soki ye alobi na télévision que ye aza bien mais soki ngandi naza mama soki na ke côté mususu na moni que naza bien faut mobali wana supporter bana de ce que yebe côté akei ezape bien te tozo continuer boye malembe makambo ya famille et ça la gamotu pasi makambo ya famille ngana linga apenate. J'en profite aussi pour saluer quelques mamans locaux les ali maman de Alekia na plateau pour na respect à ba maman. Je salue maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mis le respect mère à triplé. Je salue maman Déborah Lubanda Kilo ma mère à Calgary. Un grand merci na yo maman Déborah. Un grand merci na maman Pamela Moussassa, maman Pamela Moussassa, Barbie la grande depuis Bisika donc ezwami yo bongo na Liverpool na yambi maman aye ko sala droit des réponses maman biloko angoka oyo ozokoloba azali déjà na bana mibale aussi abota déjà na mobali depuis kala mais peut-être papa wana azwaka bana na bana soin ya bana na ye ya bino boko kozwa soin te yango ye azoleka na ba etando ekete papa lokola pe papa Diego aza un homme public moto do ayebani bon ce qui est azoleka po alobake Diego azwaka soin ya bana te mais Diego azwaka soin ya bana pe o ya bota mibale wana avant ya mibale loko pende sali pasi makasi ye akilobaki alakeli Diego akolakela Diego na nini pe azana respecter azakolobaki azotitoyer famille ya mobali o papa bana na ye non muto aza bien éduqué azalaka na makambo wana te eloka liboso soki ye alobike Diego azo supporter bana te mais ngai moko nazali o na ye kopesa na ye koloba na bino ngai na mobali nanga tozo supporter bana ya Diego soki Diego apeste soki ngai na pesi ezaka loko ya Diego apesi sikoyo soki ye alobike to na ye kolozong ça doit réponse soki alobike tokosi ngana ye tozalaki pe na pese qui est conseil comme maman que azonga na télévision aloba pona bolamu ya Diego et non que ayaka ko salir Diego ce n'est pas bien aza maman aza mwasi aza na bana 4 oh aza na bana 4 aza na bana 4 aza na bana na ye abota liboso oyo Diego a supportaki na oyo Diego baboti na ye est-ce que Diego tango azali ko supporter bana wana est-ce que Diego aligaki pour aza star est-ce que aligaki na télévision le baike na zakana mwasi na ngaza na bana 4 non abomba qui est comme papa ndenge pays akoyi ko bomba lokola mama hein papa na ngai tozala quand même mutu aza star yo lobaka oya ko lobaka non ce que ça na batu bazotinda ye vraiment eza mawa mingi ngai na kopesa peka moi conseil na bandeko na biso na ba mama na biso na ba famille nyonso ekolanda biso. Le problème, il y a famille et ça trop difficile. Aujourd'hui, Babalobaka, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit le terme Nani qui peut me compléter une femme sage, battue sa maison. La sagesse aussi. Et ça, la et sa grandeur, maturité, le respect, et considération, yabatu. J'apprends ici que maman, vous avez déjà 2 enfants avant na Diego. Je ne suis pas pour Diego, je ne mange pas chez Diego. Ici, je suis venu faire mon travail. Ce qui fait papa Diego Azali na mabe. Oyo ye ayebike aza conscient à ça la kate. Moi, je vais faire de mon mieux. Na kosenga d'autorisation na famille na koluka pena kena kutana na ye poto luka peto sola na ye likambo oyo mais vous devez faire très attention, vous devez protéger vos enfants, vous devez protéger aussi l'éducation ya bana na bino mais na komi tout na ba question pona nini ndeko na ngai a salelaka papa bana na ye ya liboso ba émission te pourquoi a salelaka Diego la dernière Fabino bosungaki bana na bino ezaki mokoloni maman papa nangai ezalaki kala mingi te Natasha ye awa na ndaku alobi ke mwana zobela to salaki quand même ezala ya mukie ezala ebele esungaki mwana comment yo lingi opesa publicité papa nazo répéter ba musicien ya mikolo est-ce que na mokili mutali boso oya boti bana ezande Diego hein soko za mama biso to botaka bana foi ba ko bomba soko zo ba ko bomba te za malamu te
lelo eza lelo toya mukolo mususu lobi oyebite hein tant yozo kende bon soki lobi Diego akomi ndenge mususu okopusa na pembeni te donc il faut penza oyo na yo loba ezo sala passe pour ceux qui basunga kayete aleka loba ki basunga kayete mais alobi déjà bosunga kayete boza ba irresponsable famille boza ba irresponsable mais yang papa aleka combien de fois papa rangai yango wana ngape na ye koloba ke oyo nyonso alobi wana eza pamba soki azoluka ke mbongo euta na maboko ya Diego po Diego apesa ye aya suko lo babongo ti mais famille ya Diego zo salisa ye quand même bazo salisa bana na landa ki so lobi ke bana moko aza na poto nazo ya wana place wana pendanga na koya mama mais mekana no koyanola biso awa donc mbongo bino bopesaka eutaka et pas Diego lokola a éviter na yeba problème pour akutana kana yete mbongo ye à travers bino famille bozui bosalika ndenge bobolinga ko sala ba engagement Diego aza mwana na biso na mbongo euta epa na ye na euta pa ya bandeko na ye yezaka ka mbongo non mais ye aza besoin mbongo nde Diego donc apesaka e ya kado epa basi ba changer vie mutu na mutu akomi na vie na ye makambo donc obandaki koloba awa tout à l'heure maman ezoko salanga passe. Mais pourquoi pas le collaborateur qui n'a pas silence depuis ya banda qui m'a camounaye au kolobana baitando eke pourquoi pas qu'on continue à garder silence jusqu'à l'infini le collaborateur bato français bubolo ba ete ba répondre ka ba bête na silence maman papa et loko penda na ye ko répondre ye parce que a touché famille OK a touché famille Diego aza babota ki ne bana bien sûr Diego aza mobali ya liboso te ya kokabwana mwasi pour azala na etumbu te le problème ezali ke ye lokola aza na besoin azwaka mbongo ya Diego azonga kaka na source côté azwaka mbongo soki bana baza maladi mwana aza na besoin elamba ezosala soni papa po soki tobita na makambo nyonso eza bien te Diego aza musicien oyo lobi na ye toyebite mais jamais tolo banyonso to sala kibo to zonga sakbe non lokola Natasha alingi azwaka mbongo epa ya Diego azonga kaka kote ngai oyo nazali ala mama na ye azonga aya soki aza na besoin eloko aya tokosala kaka nde tosalaka yango nga nazala ngo besoin maman nazoti kozo continuer est-ce que okozala na idée ya montant suka obino bo pesa ki Natasha somme ya mbongo suka o bo pesa ki parce que ngana linga mingi moi ba détail mama po omoni émission o bato ebele bazo kolanda yango naza na besoin pena ya koluka kokabola te po okolo ba pete bo pesa ki omona bo pesa kaye ba 5000 pendant que bana bazo lia ebele bazo coûter cher ba belaka il faut alata il faut sala mambo ebele montant ya suka o bino bo pesa ki mama Natasha c'était quand papa Natasha azali mama ya bana nakoyiko ya te na lobake montant na pesa ki eboye mais Natasha azalo leki mwana lokola kaka Diego lokola za mwana c'est normal soki aye o ezali na kopesa ye oye nyonso oya kolobake soki pe ezala ya muke ya ebele ezakaka Diego apesi soki ndani na pesi ndeko na ya Diego apesi eza lokola Diego kaka apesi po Natasha soki bakutana ki na Diego te biso ko salisa ete ko salisa ete papa un élément aussi OK donc bino bo edaye na kombo ya mwana na bino oui voilà mais lelo na yoki pe a betaki ntueka ke te soki aleki alobela na bino famille alobela pe na papa bana na ye c'est parce que moi si ya Diego oyo excusez-moi, je ne voulais pas citer son nom sur cette émission, mais je suis obligé. Je suis obligé de citer son nom. Saratola Oazali Mama Banana Bino actuellement était à l'écaki na ba itandoike na ba émission na yé ndé a chrétien yé ndé yé pe lokola aza mama bazwa yé avant Saraya yé mutu donc a yebaki Diego yé mutu donc sala ki pe na Diego ba ko matina niveau ba komi po Sara mona yé yango pe à l'équipe a betantuekat à répondre il y a ma bé ezawap est-ce que bino boko banana no kopekisa sarate a ki pakape makamuna ete papa maman toza na se ya moi balobi soki bato mibale bazotambola soki besimbi te bakabwana baveugle mibale batambolaka te soki
Diego atika kiye akomi na Sara bazo sala vina wana eza vina bango bateka mabele bateka zelo wana eza vina bango maman wana ndete okomokende na ba détail ya émission te papa po eloko ezali soki okabwani na mutu soki olingi mutu wana te okoki kolandela vie na ye te mais soki mutu azolandela kaka vie ya mutu mobali na nga azwi boye azwi be seke nano alongoli ye na motema te papa ozomona te ke façon ya korépondre ekolukela so mpe Diego makambo te na mwasi na ya ndako te wana ayebi ke nani wana aza mwasi na ye baza na ye lelo mokili ekobosana yango te mpo aza mwasi oyo baza na ye na baloba na baboya ye nde mais le problème ezali ke Natacha atika nde vie ya Diego soki kaka aza na besoin ya mbongo aya mpo mwana wana aza ndenge ya lobi na télévision ke mususu aza na poto mususu atikali mwana wana ya age soki ya 5 ans est-ce que mwana wana papa ko ikolete ko la fufu mais peut-être ba besoin mwana wana ezokoka te na mbongo bozo pesa mais faut zonga mais papa nanga il faut zonga ayake oyo bozo pesa ezokoka te ke no akende kosali personnalité ya mutu na yebi ke ba famille mususu soki pe bomoni soni si eleki ba fingi bino petro bozuka bana wana pona kochaka kimia te mama bokozwa te ke bozwa kam lokola ana kimia sasa atikali moko bozwa kam mwana na bino pour que makambo esila mama na pe atikala à l'aise na couple ne parce mwana na bino azobakisa kama kwiti mwana na bino aza une bouche de plus na ndako na ye mwana na bino bilamba ya tata batunde azokolata alors bo décharger bango bozwa kam mwana na bino te mama papa kozwa mwana eza na problème te nga na yebi ke Diego na mwasi na ye bakende kosenga mwana ye aboyaki lokola ekomi boye lokola moni ke ye akoka kosupporter mwana te aya na mwana aya na mwana tukobokola ye soki amoni ke alingi mwasi ya Diego akokobokola mwana te aya na ye epa na biso tokobokola ye bokosalaka ndenge bafamille nyonso basalaka bozwa mwana na bino parce que sinon soki bozwi te mama wana akolemba na ye te parce que akolinga te humiliation mwana na bino abakisaka pendant que papa na ye azolala bien azotambola na mutuka nakoma mpe komona ye azotambola na jipe eza songisongi te azotambola na mutuka bino mpe na ye na matiti au deuxième niveau naza awa donc epa na bino boza à l'aise ye epa na ye ani okwamaka na mwana na bino est-ce que bokosala démarche wana te mpona ka bozwaka mwana na bino mpona osisa makambo nyonso papa mama démarche ya liboso Diego na mwasi na ye bakendaki kuna kozwa bana na minute oyo Natacha aza kaka na mwana ya Diego moko lokola azokoka kosupporter te charge eleki ye aya na mwana po soki aye na mwana po akata makolo na ye nakokende na émission kolobaka mpo na Diego aya na mwana biso tokobokola ye bino bokozwa soin ya mwana tokozwa charge ya mwana na classe nyonso aya na ye ma Natacha nakanisi nazosungoka mama na ngai oza ndeko na ngai mwasi ngai pe ka boye omonaka mosala makasi na osala na suka obeba kofinga ngai te no melama ite mokolo wa lelo nosaka mosala mama na osunga yo ba décharge charge mama ya kozwa mwana na bango charge na bango za wenda osundoli okena yo mama okomi kimia la télé epesaka solution te ça fait trop mal mama na yeli siko na likambo ya poto mwana ya Diego awa incapable ya kofutela même ata o ya 5 ans classe o mususu a se retrouver na poto na moyenne bino nde botinda ya poto papa mama na famille eza munene soki ndenge Natacha lobi ke ndeko na ya mwasi mutabengi Diego kuna Natacha azala na sembo alobaka pe vérité est-ce que mwana nati akenda poto ata un cas ya Diego ekota te papa tozalaka pe bato Diego aza musicien est-ce que ata safa na ye ata sengi na ye ekoti na voyage wana te est-ce que mama na ndenge yozomona est-ce que Diego atia même ata ntwaka mwa eloko na oui papa akoki kozanga te
po ezalaki bazalaki nanu avant non basala ba démarche asala démarche wana ye mon côté eza makambo nyonso ya koya kolobaka na télévision te po bona baza bana papa na ngai wana baza bana jamais ko exposer bana na ona poto mwana kenda poto mwana liboso ya ke poto ya musicien eza ya Diego te bana ba musicien belé baza na poto ba mama na bango pe baleka baloba te eza abomba bana soki wana nga na moni eza susu likambo ya bana te et comme likambo ya zuwa côté ye ake papa na ngai yana solo ba ya solo wana eza susu likambo ya bana te et comme likambo ya zuwa po ndenge nga na landi ye na ekoloba po ndenge na landi ya lobi koto akei abongi aza bien na basuki wana tie wana lokwa ba mami wata mais alobi aza bien papa eza pasi ko sali mwana ya mutu eza gentité makambo ekomi ebele na se ya moi oyo soki lelo ndenge ya lobi place akei aza bien mais mutu wana zuye soki nga nazalaki mobali lokola mobali wana fona supporter bana fona pekisa te ko c'est que ya azalaki na likambo mususu ana likambo te ke ya bana papa na ngai soki papa Diego silaki oui wotokolo banda msubo mais eza déjà trop tard po Diego c'est abali to continuer vie kaka po to yebi lelo to yebi mais lobi to yebi yango te papa na ngai maman est-ce que na eza moi songi te maman leli sangai mais nazo lingana tuna bozalaka pe malamu na mwasi ya Diego ndako mwasi ya ndako ya Diego abali saratola mwana malamu papa awa to ana itando yeke papa aza mwana malamu parce que soki mutu aza na malamu folo ba malamu soki mutu asali mabe Natasha aza malamu pe mais asali mabe pour famille ezali eloko nyonso bazwaka ngo solution sikoyo ya leki na télévision ozofinga famille ozobanga te mutu oyo yatangi lokela wana za ya musika ya Diego jamais ko yiko bandenge wana papa nanga folo ba ko pesa ba tout respect soki oza mutu oza mama faut na respect oba ke oyo aza mukolo oyo aza leki eloko nga penza elinga yango wana po asalir nde famille eza malamu te a toucher pena famille eza bien te ya zali mwana lokola bana nyonso voilà maman na kozwa temps ebele te pona moni yo na etando eke au mesanité mais ezo ya kaka eza ka question maman si porter nga nazaka mwana na yo na ti moi virgule nano mais na tuna ka question pour lelo bato pe ba me ko yeba Diego abala Sarah ou bien Sarah ne abala Diego maman est-ce que na se amoyo mwasi abala mobali maman na tunika question moko kaka Sarah papa na ngai Diego ndabala bongo Diego ndako yiko bala Sarah te papa c'est ngai na tunika kaka kasi yango na zozongo sa réponse Sarah Diego ndabala Sarah mo batika koloba lokwa bino boza bata media boza la kabata koloba loba Diego nde abala Sarah tokenda to pesa masanga to sala nyonso tozozela ka mariage batika bango baluka vina bango basala vina bango enoke soki mutu abani ko sala empa na ye ya malamu o babengaka na balobaka na minoka mboka mususu babenga bango ba dongolo misu balingi baya ko bebisa non famille ko tikala ka famille Natasha aza mutu ya famille po bana baza na kati lelo lobi bana baza kaka bana wana bakokufa te po babesela libela te mukolo bakolinga babala mwana moko ata ya bokoli Diego aza papa na bango papa eloko ngai penda na yaki na lobake atika vraiment soki aza na besoin ya mbongo aya. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs au virage à Souka. Bisika Boni Makambounde et Bebaka. Bon, ils ont le code de bonne conduite. Nous faisons rien que notre travail. Naïbi pété Makambouna, comment comprendre. J'aime bien comme ça lorsque je fais mon émission, je suis très à l'aise pour Nabi Makambouni Nazoko Sala. Maman, papa, Yozali Maman Yabana. Koko Abana Nabiso, Maman Nangaï. Moi je respecte trop la femme. Batou balandi na bokebi maman nandako ndeto fandi boye Natasha sala lokola Natasha azola na yo nandako bisika ezwamiye sala lokola
mwana na bino o azali na poto azokolanda bino na minute oyo liloba nini oyo koki kozala na yango par rapport ya makambo nyonso ezokoleka na internet maman? Papa ngai eloko akoloba susu vraiment ya kopesa kaka Natacha conseil po aza mama ya bana 4 aza mama oyo akoki ko supporter ya liboso mwana pe oyo aza na poto soki azolanda ngai mama kulutu na ye koko na ye tata mwasi na ye mwana azala kaka mwana jamais tokoki koya na TV tolobaka mpona bana eza malamu te bana wana baza ba vedette te baza bana oyo foto bomba bango nga na yebi kutu soki nazomona Michael Jackson ti akufi atikali kolakisa bana na ye te mpona nini kaka biso babatu oyo nanu tokomi na tala makasi te tolingi kotia bana na biso na bato nyonso bamona yango wana conseil na opesa Natacha nazoloba lisusu na bandeko ya Natacha bino boza mpe bamama lokola bamama nyonso boyeba mpe kopesa mwana conseil na makambo azosala eza malamu te yango wana nga namoni po tozwa conclusion ya malamu Natacha lokola azokoka kosupporte mwana te po totikali kaka na mwana moko aya na ye soki amoni ke akoya na mwana te soki amoni aza na besoin ya mbongo aya kaka place azwaka donc aleka na télévision po asali Diego po mokili esuki te toza na se ya moi nanu tokufi nanu te toza bato bana wana baza na soki maternelle soki primaire ti bakokoma na humanité est-ce que kaka yimta kosupporte yango wana aya na bango aya na ye to biso to bokola ye papa Natacha aza mama atika wana pena na beti c'était atika lokola azomona ke azokoka charge te aya na mwana mais azokoka charge te pour bozo ko bande ko zo charge te maman te papa émission est aussi là te maman tozo koka ko zo charge te soki tozo ko charge to ko zo charge te Natacha yebi nga pe na yebi ye mais Natacha aya kaka na mwana po tozo charge malam po o tozo pesa ya muki azondima te mais aya kaka na mwana tozo charge ne pe na bien merci voilà ah naza nanga neloko oloba te aiza mambo ya famille ya bato nini oyo nga nakoko oloba naza neloko ya oloba te mais ces conseils je veux que toutes les femmes toutes les mamans bo profiter nango soki eza neloko oyo bazo oyo okoki kobatela koleka mwana oyo bimisi na libu oyo memi 9 mois na libumu na yo mpe obimisi na mokili ezalaka te mwana azali bénédiction pour na maman pe pour na papa mwana babotaka ye kaka epa bato mibale même si aujourd'hui tu n'es plus avec cet homme là même si lelo yo na mobile yo na bozaka lisusu te même si lelo mobile yo na za millionnaire milliardaire respecte-toi et surtout lorsque yo za déjà moi si ya mobile mosusu ça fait trop mal moi personnellement lorsque je vu l'émission hier lorsque natala ba émission ya ndeko nanga moi si koleka pona Diego ngai personnellement na yinaka Diego wana bo limbisa ngai na yinaka Diego na nazape parmi bato banolo bagete Diego penazali mabe mais lokola na ye na source awa na ye kozwa ba information o esengeli maman Natacha cette famille bazana besoin na yo ba wangani yote ba rejeter yote ba boy yote bandimi yo obota na mwana na bango mais bokabwana boza lisusu te c'est-à-dire soki oza na besoin ya eloko ya mwana na bango ou ya bana na bango ya kaka awa oyebi adresse au lieu oleka na télévision tu connais l'adresse yaka awa yaka kozwa oyo oza nango besoin pona mwana na yo ou pona bana na bino soki po monike bongo ezokoka te ba o bazo pesa ba eza insignifiant zuela bango ka mwana na bango mama yaka kotike la bango o se décharger parce que otika koleka na ba télévision ezo sala passe aujourd'hui de voir une grande femme une belle femme lokola bino maman ozo koleka na ba etandoike mengai na kosukisa makambo boete na kosukisa ngo boete na koloba ete nzakomba apesanga makasi na la lobe bien na la muka parce que lobi na koluka Sara ya tumbola ki yo na koluka ye ameka pe kotika kotumbola ka ye
Yé déjà aza mwasi libala asuka na libala makambu ya basi ya libala te aza mwasi libanda te mama makambu ya o de laisser leka atika vraiment nazali na mingi ya koloba te bongo nde na banaki koloba bandeko balandi ya Top Media Télévision mais na ko senga obena émission oyo ezala une demande Sarah Tola na monaki émission ya mama na biso o partager ki yango na page na yo ngai peut partager le ngai yanga na page na yo. Tchelanga pe émission na page mais elle yo ko partager na page ozupe lien nanga o tchena se ba ke petit na YouTube na biso ba ke ko tala c'est comme na mitona ki ba question Sarah sepela ki na émission o makasi ou ezala ki nini suite nango to kosola ngai na bino lobby bande ko balandi ya émission oyo awande nazo ko suka na pesi bande ko nyoso bazo landa biso mbote na pesi Blandine tata la mbote na pesi Lisette Matala tata mwasi bana nanga depuis France mbote na pesi encore une fois mama Zozo bamboto na yo ebele mama papa no mavakala nzinga mama Deborah Lubanda bino ba nyonso bolinga katadinga la pana motema moko motema pio mama Pamela Moussassa depuis quelque part wana Barbie la grande nzambe azala na bino ce que Jésus-Christ a été au coup dans le lobby moi c'est-à-dire ngalapa émission eux qui les codes de bonne conduite lobby ekoleka lelo ekoleka lobby ndenge nini papa na maman ce qui to bongisi lelo na bisote nzambe azala na bino Jésus abatela ba femmes mariées et surtout des femmes responsables et non des femmes insensées allez toka bonya